Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Vraiment, lundi live, les salingana passi. Les salingana passe parce que toujours soutenir Mboka na bisoté. Surtout même mobile. Parce que aza artiste comédienne oto yebi ya munene pe na kata Mboka na biso asala la fierté ya Mboka. Alors, tant toujours le bablo ou musu faut raisonner parce que même les Bible, bota même tenir on a lati. Naza artiste comédien depuis Brazzaville. On a tenu na monaki déjà. Oui. Papa, il faut que Simba kisi. Nde na vanzi boy. Eza mabete po nde na vanzi boy. Okoyi banga veste eza malamu mais ote. Parce que na yebi ke yango nimbe sombelanga ba veste et sombelanga biloko nyonso ya ndako et sombelanga ba moyen de transport à vinanga. Donc Aïda azana droit ya ko réclamer eloko na oyo ebungi. Po elamba oyanga o soki muta yibingaka oyo po na nga na repenser ninga bomanga. C'est pour cela Aïda azana droit à déclarer elamba na ye. Même Bible zoloba ngo que Nzambe ye moko pena lobi ke non mi batela bongo ngai na batela yo. Est-ce que lobaki nganzambe na ko batela yo mi batela? Na verset nini papa? Papa mama bani kishasa mobimba. Eza comédie te papa. Esa linga passe tout moi na zeli na landi live na yo na binga ntina loba kaka parce que esa linga pena passe. Bible lobi nini? Bible lobi mi batela wana nzambe lobi mi batela bongo ngana batela nzambe azana sima. Yo mo liboso. Boso ka ide mi bateli où est le mal? Eza mabeta ngana moni loka mabe wana nkate soki tobi to landa bato bakisi na Kinshasa ba vrai bato bakisi eza ba prophète eza ba artiste comédien ta azomi batela eza normal. Donc ndenga na fandi boy na yebi ke na liaka bakoti na nga poison so na simi ver fait quoi ya nini ekwe sango prière Tarzman yo faut zo Tarzman et pesi wana natangi komba loko te na tuni kaka hein ce que le quoi muda chen abokinga loka mabe na nyatango soki na sotango esenga nini prière non mais toyeba nini o to linga to lobila ndeko na biso artiste vraiment les autres déranger biso na Brazzaville moi si wana soka to luka base na ina komba ida te vraiment biso artiste depuis Brazzaville. Mais est-ce que moi c'est anda luki makambu to aida mtu asali interpellation na média abi oya moni amemelanga to alobesika azali bon condamner moi ça nani moi ça abi na moni biloko na eza tel yo zo condamner moi ça oui papa nazo ya Brazzaville ko yambanga nazo ya bon ezate obekinga privé na ko yamba yo ezana pomité mena ko lobaboyi mukoto komona mutu mona Kinshasa ki abungisi mwana bolobi yango na réseaux sociaux ke mwana bungi aseki mwana na baza ya kisi tokokota tokofinga mama abungisi mwana po ateke na kisi parce que mutu abungisi eloko na ye to asomo te mama esalinga pasi esalinga pasi mutu abungisi eloko fa réclamer eloko na ye so réclamer eloko na ye ko to aider ye bino ko miso ezana ba capoche na kati mais soka za na capoche za pour komi batela te Aïda ali bendete yo mamoza muta théâtre oza tiste afro aussi kamosa ngona comédien papa esa la biso pasi to Aïda eke trop vraiment to senga na population RDC bandi kona biso bolinga biso ngana za RDC na Kinois na mona Kisensu na commune na quartier Régie des Eaux vraiment na koli na kata Brazzaville na sala art na awa na yamba artiste be to zana bango ensemble to yebani na mbota pamba moninga ko leka yo sekile wana ekoko bimate eza ya biso ba musicien pe bazana ya bango ba prophète pe bazana ya bango c'est comme ça ceux qui ont moni capote moni kitenza rouge na kati tango ba pasteur basimbaka chapela pembe bolobela ngo te poza couleur pembe couleur mabende rouge c'est 20 bolata rouge te bomona rouge kama mabe pona nini
vraiment ils ont dérangé biso makasi likamu et pendant les réseaux mobimba ngani ngolo bana ba live te na kota appel live te mais so na koti parce na landa ka mingi papa na ngai olanda ça live no malamu vraiment continuer live na yo mais bandeko bazolo babaloba yango na ndenge obazo kanisela te yo sala mabe makasi. Merci. Okanisa bongo te papa, mais Aïda lobi ke soki a perdre bon moinaï, c'est très dangereux déjà. Mais oui, même yo maman. Réclamer, regarde kolela mais koloba ke vu na yo pona elamba wana eza loko te wana de. Maman, eza normal, même yo soko bungsi lamba. Donc ça va téléphone mais pas ce point le quoi Aïda ngana kufa pour les loko mukile o ngana bungisi non non Davino to ça va te sous maman bon te papa nalo ba suka États-Unis c'est là États-Unis kanga mi compte merci chité papa nalo ba suka papa nalo ba suka oui chité kasiloba loba chité toki elamba Aïda eza na valeur te yango leli bongo drapeau ya mboka soko nyachango ke prison pour na nini. C'est que ça n'a pas qui se collègue à ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup de connaître comédien. Comment on a privé dans la Brazzaville. Merci beaucoup. Maman Passi, mbote maman Passi. Maman Passi. Maman Yaboania. Tozo Kao. Oyoki y a débat Aïda Kaboli population. Papa aimé na biso mbote na bande konanga nyonso na panel na commentaire. En tout cas, papa aimé na ninga mabete. Biso ba Lobara, natika yesu yesu vina ngana danger natika yesu po biso toza ba chrétien moto pasi mbara kisi na ye sora moni ke kisi na ya kotika mote po vina na danger ya biso ni entre nous papa aimé na biso omone biso ba congolais to a communauté mo to mi bomara biso mo chaque jour to détruire biso mo Aïda leki na na TV alobi makam na ye aleli eloko na ye eza ndenge na ye ya kolela yo soko lela te po bonise eloko etali yo nga soki na lelaka etalinga Aïda le siko alobi vi na ye ezokene na suka pona eloko na ye bungi ole bosa ba live bosa to ole to mata to commenter ma bien na live vous papa aimé au comment les choses ils habitent tout rien que d'abord bonjour c'est la mouni eloko soki bon moni s'il vous plaît pour venir en danger essayez papa aimé omoni Kabila Tshisekedi Mobutu Kasavubu Muze ba président ya mboko baleka na Tshisekedi nazana biso tout oyebi ke batwana bazanga na bakisi mais soki Kabila linga balanga Tshisekedi linga balanga yonde kona mobile papa aimé na bande kona basi toba to beti li baku chance à vie wana nde bana kisi te na okota libala kisi me bo sepela to mona ngo bien oh tel niveau soki Donald Trump ayeko balanga Macron ayeko balanga boko sepela bino communauté na nga janzala mère bona nzala okendega kendega mère s'il vous plaît yonde bana nzala ngati ndeko chilanda nazokanga micro zobebisa mninga maloba ya tuko so fongoli na kitisio parce que tala ba minute na ozolekisa hein oh so fongoli micro na kitisio pardon ozo déranger mninga zoloba s'il vous plaît moto tikaka moto na mokilo ane loko na simbela a supposé que simba kisi siko ya yona nga nini etali biso na nini so Aïda simba kisi apekisa ki yona nga to simba kisi pour na succès est-ce que batutu ba simba ra succès kisi bazala kaka ba matara na succès pour nanu kisi pour simba yo pour tuta pour pesa il faut écouter toi non déjà ganga pour ceux qui za bon côté mais batutu tout ba simba kisi ba réussir ça na vie. Mais ma passie était que moi Nzambe tu peux pas dire ça non désolé hein oui papa aimé pardon au mon église de réveil c'est qu'on détruit ma famille na biso moko bato bakoma ko chola biso parce que toza na compréhension mususu ya parole to comment na air moko boy na bexe oyebi bato bana groupe de prière kala papa aimé so ba monyo ne okata suki be ba bengo païen oyebi suki okoma okata boy bato bana groupe de prière ba bengo mo pagano bon ba noka na singa saki suke belé na mutu on dirait constant mutamba pour anini pour mon chrétien à cause de l'homme souste mais les lots évolué et changé frère Patrice Aimbela biso ba garde du corps église ba protocole église à mona mabe les lots ba toni l'église a boyara seben nzemboka quelle est ta température devant l'éternel les lots mo mbonde comment obeta échanger parce qu'à comprendre que ça n'a rien à voir
Nous sommes des chrétiens. Moi, je n'encourage pas Mouta Simbakisi. Mais toti capé, ce qui moutou, toniko, on y soto salo, tozo déduire sur réaction à Aïda, mais rien ne semble vrai. Et même si c'était vrai, elle est dans son droit. Il y a aussi Mbakisi, conséquence à vie est alliée. Oh, pas à chrétienne, est alliée. Oh, pas mouta vouvoua mou, à tête, est alliée moutou na moutou. C'est comme mission ezali ni mama na ngai etake mwa nzambe soko lobe tali akufa te c'est là yo etake mwa nzambe soki mo patano ndazo loba makambo on peut comprendre yo loko ozo déclarer ko za mwa nzambe yo mission na ezali ni etake mwa nzambe dans la Zakienne Bible yebisinga allait faire de toutes les nations les disciples. Exactement. Je veux dire à tous les chrétiens, à tous les enfants de Dieu, à tous ceux que Dieu a créés dans Moukili. Yaya et so mabeza toti kamabe to landanze parce que Bible oblige mis devant toi la vie et la mort, les biens et les mal, mais Yesu a soufflé biso nzamba choisir les biens. Il nous a même pas imposé de choisir les biens, il nous a soufflé parce qu'il sait que le libre arbitre existe. Nous on a imposé mon tout tel lukabola muto apona bola muto pona bon évangile musala ngozani mama na ngai évangile imposé Dieu nous a pas imposé biso tozo évangéliser kaka ce que ça livre que ça ici biso to affirmer te mais oui ça va mais batwa comme mata c'est que ça ya solo non papa nanga itoza na droit wanate parce que Dieu lui-même le créateur a imposé bisote ma kolomukili ozomona papa au moins ndenge ozo conscientiser botala baninga mususu besuke bango mabe osala bien mais ba intervenant na kati ya panel de ba osala biso vertige yo but no eza ko conscientiser ozo imposer aida te mais biso tozo ya to osala vertige po tozo imposer puis tozo déduire to comme ko pese ba forme bani bon so akufi ya biso ni eza choix na ye mais biso tozo ebise aida so eloko wana eza na kisi to sengo otika c'est tout. Est-ce que vous ne pas chrétien? Nous sommes comprendre que l'eau on est dans notre commune en vrai. Mais na ba ici sous une minute pas maman hein. Merci. Bon biso te papa aimé na biso. Ki nota na ba live mususu. Ba malo mususu surtout biso basi. To linga na kate to komi ko kuluwa aida lokola soki likambuni. Oh. Soki asimba eloko na ye, lititi na ye ya monde sala ki azala. C'est un problème te. Yeso zo reconnaître il y a plusieurs dieux dans Mokil. Il y a plusieurs batwa simba. Mais il dit, moi je suis le Dieu, je te donnerai du repos. Si quoi, ce qui a eu dans un comme niveau à Dieu, on a tapé ses repos. Il y a autre l'année Dieu n'a moussous. Attends au bomé na 48 heures pour il a mis bongi pour simbekis. Il y a bisoni. Et allié à recevoir conséquences et ma kamnaye. Tous on a bakindo que ba famille na biso tous katabalie chaque jour yesu pitié, yesu longola ngana likamboyo, ya balien na biso to si c'est on te toke na yaida. Papa aimé, nga pour yo parce que yo ozo conscientiser. Mais biso to matana panel. Maramuto lobande quelquefois tozo vraiment to pesser catégoriquement, to imposer. Moi je comprends plus rien. Et on appelle ça qu'exemple. Ceux qui montent moko ya président mboka biso ba lekana o bazana ba mboka biso ba yeko bala ngande ko no papa aimé. To sepela. To du jackpot mbongo kombo barambutu. Maman Olive Lembe tangwa balana kina papa Kabila. Olive Lemba sala nini to emba ngona ba prière. Bo akoma elembo to boseneke amobal moi c'est mobal ba kisi. Wana to yembe to boki libanga. Ya ida nde to eko kulute a. Merci beaucoup. Likondi. Merci. Likondi, maman Likondi. Maman ou papa? Papa. Ah, papa toujours kao. Merci beaucoup, Ande. Merci beaucoup. Nalandi moi mouke. Mais nana baka station peneza ni likamango za nini. Pona yo ki de participe par là na comprendre penza te. Eza nini? Bon, na minute nous allons te profiter pour expliquer parce que bon yo ka mo explication na c'est to débat. Eza Aïda Bungisa ki nae tanga zaki na Brazzaville. Bon, comme kolela tanga zongi na Kinshasa ou na Brazzaville, on sait pas entre parenthèses. Et là qu'on a eu à cher les années na Katiana et la manae o a tourné la ka yangwana. Bon PCE yango de quoi à nango APCE yango sinoté le leçon à Koufi qu'est-ce qu'on va gagner sur ça. Débat ezasiwana et là quoi Aïda azol la makasi na biloko nyonso surtout ezalaki na saiko ebungaki eza elamba ya pied chaud. Parce que vie n'est pas en 4 bilamba wana.
moto na moto azodecortike na ndenge na ye yo okanisi nini pourquoi bato balelaka mbongo telefone biloko ya bashere bachainette babagi ma aida eloko presse na yo aleleli eza elamba oyo akoki kotongisa yango meme ata lelo meme ata lobi. Pour toi qu'est-ce que tu trouves sur ça? Analyse nini ozosala to conseil nini okopesa alida? Merci. Merci beaucoup Ndebonanga. Nala penza na conseil à kopesa te, mais avec tout mes respects na chaîne Ondo Kotisinga. Merci beaucoup. Na moni prochainement ce qui titre no mo est bien pour na koloba pour na pesa mais pour le moment on peut ça commentaire na commentaire te makambo na s'il te plaît. Merci. Merci. Zela si j'ai mon réseau ya pe ya makasi wana zala na se tapoter si j'ai mon auto changer. Maman tiela mutu muso chrono. Tiela je pense ça papa Chilan. Ça maman. Eza Evi. Eza Evi. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Ndeko Evi. Boni papa. Ngai presque mam tout maman auto kita dernièrement wa il y a presque tout dans loba. Donc il doit droit juger mon tout parce que so nga na bumselo na ya valeur et tel que nga ils a téléphone ils a lamba bintu ya mutu moko te ko bateke o téléphone ya presque ils apprécié o te lamba wana te ils a lo nga mo na yebike lo ni ils a valeur pour ngai ko ta TV na ngai te ko za la quête na ngai donc mutu moko te bateke o lamba to kala son to lo mo boy ils apprécié donc muna mutu ayebi lo ni apprécié pour ngai aza artiste comédien bilama bangwana tout le monde bilama raté parce que mon qui à chiffre ils ont ni bien mo kimingai donc so mutale loko na yemo kwa biki za apprécier pour tout ka te kindoki za kisnaye akufa lobité eza loko ne asa la théâtre na ki dernièrement kala na TikTok abike bientôt faut à tourner et la malwana faut azanango ce que ça nango te mini bomu na ke akotongisa lobby attention eza lomo akoko kokomanda ngote parce que pour na ye za souvenir eza lomo ka la chaque jour eza souvenir na ye ke aso la tsango peut-être et puis ça a inspiration donc tout ça te ka la kindoki akofa lobby non mutabungisi lo na ye tout dans la mawa o amoni yongo c'est pas forcément que so moni lo ka mutu o foro la kati oza droit ni o foro lo ka mutu ba kiza ba capote na kati et tali bisoté azatis que comédien na biso to lingaka ye o pa linga répéter o tiki so lingaka ye o ke kuna na porte noire o aider c'est fini c'est pas que le ka mutu a isbo bolu kilaye beaucoup mo fond na kati aza kindoki ze matiti c'est pas bien donc là presque le maman o atu kita dernièrement abaki tellement bien pena na fond micro na mais est-ce qui est à ça parce que mam tout on appelle na vie à koloba. Donc, il n'a pas été mais c'est pas signé, il soit mataba critiqué, bazo fingaye, même si aza kisi, nzambe, aza il y a tant de circonstances. Aibi ni jour ni à kozoaye, à récupérer. Pas qu'à juger mutabi à bungselo ne, bato comme ça chez à Zakindoki, à Yangozolela, Yangwana Kabitazo Kufa. C'est pas gentil, ça bien été. Donc, il s'est pas si bato souvent mataba bazo critiquer mutaza en passe. Même si ça va qui s'y a ça l'enquête théâtre qui s'y n'est en dépendant Canada soit un donté soit un talenté et simbate même bateau habite à balé faut ni ba maka obi quand même entraînement obi ni ba ça la habite à balé pour na qui c'est simba so qui c'est simba la mutuno sauter soit un donté et simbate donc il faut dire que ba que mutu so abunsi lo Ma PV. Voilà. Na pose cela comment va seconde na yo pardon, na pose une question. Est-ce que vous êtes prêt à répondre? Vas-y. Papa Evi. To lo ran aida na vie normale que ça boza lo katwa na kata famille. Obungi peut-être téléphone no ko ici hein. Tu ko zo nanda ko sko zo lela. Bande ko no tous babandi ko conseil OK. Evi tika kolela ezaka téléphone okosomba mususu yo lobi te téléphone nanga kaka il faut bazongisela ngango so bazongisela ngate vi nanga eza danger peut-être na ko kufa parce que ka téléphone yaya tena yebi miloko niza na kati ya téléphone nanga il faut parce que yebi sanga yaya yo moko mana réponse wana yo bo ba mitala bande ko bazo conseil tika mais yo oza ko insister tina polo bakina ko kufa pona téléphone wana est-ce que ça normal ou bien ça normal?
Merci pour la mutuna na yo vraiment na sepi na question oyo opposé nga na ina ndio na mo buyana kaka histoire ya téléphone nora obeti et balani na question tuninga laki les dates demain il fallait chef mo buyana ataki CV na ye ba répondre ye parce que téléphone de youtube bonge jour et lundi parce que tout dans la réaliste nga na iPhone 16 et copier makam tout est jamais ko copier numéro au bat et copier comme makam ce qui dans téléphone asika au bateau téléphone 14 15 au soit besoin de que pour le numéro au comment au tout ça on va boyer mais comme tout ça numéro ça téléphone kala et qui m'a téléphone sika bah tout ce bon bah yebi bah modèle téléphone et copier madame tout est jamais pour le numéro mon quelque chose important que et ça o yango o yemoni donc bah téléphone bah numéro sur tika na sim faut avoir na sim yango ne que ekobimisa ndengizana. Donc, nga la kende on a mon buana avec na interview. Donc, les lots, tout mardi, mercredi faut akende interview téléphone bungier na métro. Téléphone bungier donc habite le numéro dans un mois puis faut ba benga ba collègue donc il a ba on sous que so bungi sango c'est fini. Peut-être que la puissance ne peut y a sous quand on est ça veut dire réponse na yo na muku c'est parce que ba seconde derrière ba qui c'est là qui ça veut dire que so ko bungi sur téléphone le cas ba blom chose important c'est que yo peut faut kufa na kati. Non, pas obligément kufa. Mais c'est quoi yo mo tozo conseil tozo be la ida kati kali ko bomanga parce que ça ba blom mo bezanga tina bilamba wana avant ni sa vie na kimia c'est ça. Maman, pour yo zangatina, pour yo zangatina parce que on ce qui passe comme linga. Non là, yo senti en côté parce que l'homme se comme mutu pourquoi la bongo zangatina parce que comme lioté en moment zangatina parce que mon tu y mo ça ta passe naï ndeko vie. OK mutuna mama tunyo mageto na esili est-ce que okoki komi boma parce que téléphone est bungi yo lo ke vinangeza danger pardon ndeko pardon to pekisa ida simba kisite to pekisa peta sa lanzambe. Est-ce que elamba na yo soki bungi obi ke vinanga etikali à danger c'est normal parce que ebele bozo comprendre était pourquoi ba te belé ba komi ko intervenir et c'est parce que Aïda a déclaré lamba non et c'est parce que Aïda a déclaré lamba et biloko na ye bungi non on est contre ça Aïda o ngana zoyoka avant ngana fungola ba panel par rapport à témoignage et ça que Aïda a confirmé que ce que lamba na ezate sa vie est à danger. Mais tandis que ce qui est l'ambé représentateur Moutou, chaussures yaï des alaki, ba chaussettes yaï des alaki, tu qui n'a pas maquillage, n'a pas bleu ou sous ba kouti na kat. Mais pourquoi tu joues lamba? Parce que aujourd'hui, si on voulait t'attraper, même à ta portefeuille, Mundela Rota la race Solanjo ton nom, solo la ba prête inayo, et directement te trouve, n'a pas bleu au simbaka. Mais pourquoi Aïda Monika qui a importance? Il y a qu'au déclarer que ce qui est là-bas, sa vie, il y a moins que tout le monde est à louche, il y a tout le monde est contredire, il y a moins de choses là-bas. Ce qui est une condition, qu'ils ont même à la loi, c'est mieux qu'il y a pas ça, l'ensemble de banques à protéger l'ensemble. Tout le monde a dit que c'est au Kundana, tout le monde est banal. Chité, tu peux se battre comme ça, Maloba. Ah bon, on a chité parce que, bon, on a évité l'okoni à l'objet et ça, qui a le bon qui est mis en danger. Bon, aux appels n'a raison, mais après, ceux qui ont bon, qui sont qui Yami bomate, ça c'est que yami bomate. C'est anormal, papa. Olambe bungi, yo comme vino yo comme na danger ko kufa. Par rapport à quoi? Et lo kwa nde to e bala ni ndenge ni lamba. Vina yo ne lamba. Yo kufa. Et si que ça louche si kana nde batu bazotomboka ne si kana. So moni ko simba kisi ke lo kwa ne ki. Kende kanzambe yo lobi kozala ba coutier batungela ka. Mais elamba soki bungi conseil la batu matanga te. Aïda artiste na biso Aïda artiste na biso il faut les protéger soka c'est ma base senti qu'il y a une sécurité aluka ba serviteur nzambe soka moni ke oui elamba neza na ngona lokwa bazui ba ko travailler ngo atongise elamba mususu asika na ebite soto lobani na ebite bon papa nga pona chité nga funa na tika binope bon ndo na Aïda c'est na biso artiste na biso pourquoi qui internet parce que mon qui peut-être
place moko ya rapide peut-être à cause de l'eau naïe selon un mona. Exactement. Donc à mon que pour le comment facile il mo ko zwango to ko benga bandeko anga ko le internet anga na TV te ka olo na bungite abi que c'est facile parce que ami yebi que artiste asa un peu asa koni atu so yebi na communauté na so congolais te bi Aïda. Donc yonga le internet pour na asenga aide na biso bato yo o tokoko mona to ko sungaye mais ce qu'ils a ningo lobi que eza peut-être les titi c'est le moment à l'Uganzambe. Mais ce que ça a monté tout ce qu'on juge tout. Merci beaucoup. Juger parce que jugement ils ont dit mais yemo kwa yebi c'est yemo ko ayebi na mutema na yeke pourquoi le bibongo bisto yebiti yé ayebi pourquoi bi que ceux qui a monté monté vinisa en danger donc to côté la deuxième aloba na kati wana sauté yemo ko akokota donc nanga chité merci nalanda autre. Mais merci, puis non, vous pouvez signer un temps. Na lelo fort, on a na lelo fort. Na lelo, bah encouragement la bien ça la bien. Ok, mais vraiment non c'est na ba négociation ba congolais, oti ka projet ada na mté mais da pas c'est ça là. Tout peut ça va conseil, mais présenter que yo te wansko et comme il est bien. Merci beaucoup. Gracias pour moi micro. Parce que tous ça embêté mais on va analyser les choses claires. Merci beaucoup. Na Congo déjà papa gracieux ce qui n'a. Gracieusly. Bonjour, oui. Bonjour tout le monde. Bonjour ma chérie. Bonjour maman. En fait, ngai na ngaka na loba moi point mukie kuna makambo Aïda. Na comprendre makambo ngwezu tournure moko boye, je ne m'y attendais pas mais bon, na comprendre biso communauté am soto zoaka makambo to développer ngo na ndenge biso to mone la kango. En fait, nga na ozongo na sens te que Aïda azana bakisi ou soit na ozongo na ninga bakisi to na ninga bonzambe te. Na ozongo na sens que eza elamba moko oye azo tenir nango makasi parce que eza na valeur sentimentale makasi po na ye. Eza eloko moko disons oyo ekotisela mbongo eloko oyo a garda ba souvenir ebele po nango eza eloko oyo asala ba voyage ebele grâce ya eloko wana donc et contribuer na épanouissement na ye et contribuer na hauteur oya komi lelo elamba wana. Alors elle veut garder, elle a tellement gardé des bons souvenirs de elamba wana yango elle y tient eza na valeur moko makasi sentimentale po na ye ngana ozango na sens wana. Tu vois, net nga na pese exemple pour nangai naza starté bolo ba peut-être yo za no starté tout. Naza na couverture de lit moko boy. Couverture wana nga na ebisa bana nanga. Atel longa na kufi. Couverture wana bokende ko bwaka ngote o na ba pan shop na ba segen na ba bilamba ba deuxième mètre et tout po eza na valeur sentimentale makasi po nangai eza histoire ya famille na biso. Tu vois, un jour, stop it Thibaut. Un jour, soki biloko couverture wana ebungi et que moi nangai disons un jour a communauté star moko munene na communauté congolaise. Ayo le kan internet. Nazo luka couverture nangai e bande ko tenir na couverture wana eza na valeur makasi po nangai bolukelanga couverture wana. Mais batu bako, je suis désolé batu na communauté na biso ba olbaki non c'est que couverture na maman na tika iloko mona kati oye bomba libota tout mais eza na histoire couverture wana comme elamba Aïda eza na histoire ya vie ya Aïda to soyi to zuango na sens wana batu belé bako comprendre que non eza nango kisité eza ninte vidéo bobi ke vidéo alekaki alelaki mais namoni ngai namoni te esika namoni vidéo yango te désolé na lukelo mama na lukelo le temps pe que papa ema zo lukela mama wa mama la ngela poser ka question moko après papa Chris pas dans la mention ko poser yo mama parce que c'est là qui mention to sauver Aïda mama to sauver Aïda to ninga Aïda mingi papa mais yo luka kuna tozo bamba mabanga te mais to sauver Aïda
Papa Chris, faut la micro après on va poser maman. Oui, maman, nanga, merci pour la parole. Et puis, je n'aspécie bandeko nous sommes en beauté. En fait, moi, Cassitena, tout n'a qu'à motion rapidement et puis tu vas parler, maman, t'inquiète. Moi, des choses qui se passent aujourd'hui dans notre communauté, madame, me laissent un peu perplexe. Quand j'entends beaucoup de gens intervenir ici, comme quoi la tenue, ainsi de suite, est-ce que, la question que moi je dois poser même à la dame qui a parlé avant moi, est-ce que Aïda était connue grâce à la tenue ou grâce à son talent? Et là, Aïda yebana qui pas battu, c'est-à-dire talent naïe to tenue naïe. Est-ce qu'aujourd'hui sur Aïda wana leki nanzela, nous autres on ne saura pas la reconnaître sans cette tenue là? Amen. Est-ce qu'elle voyage qu'avec cette tenue là? Non. Est-ce que c'était une tenue unique? Non. Tenue wana la taka. S'il n'y a pas quelque chose caché derrière, elle peut aller au marché, ça n'a procuré autre tenue. Parce qu'elle en bas n'a na mon arwana, ils ont na gambela par-ci par-là. Donc ici, on ne veut pas péter sa télé au vrai problème. On veut tourner autour du pot. Parce que la tenue comme telle, ce n'est pas la tenue qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait la tenue. Toyeba Ida, grâce à talent naïe. Si elle se considère talentueuse, elle peut aller toutefois se procurer, tenir Moussous et puis continuer. Mais lorsqu'elle réclame une chose, allez-y comprendre. Et puis la chose, moi personnellement, qui m'a poussé à parler concernant cette question, ce n'est même pas concernant la tenue. C'est la dame qui a ramassé son sac, les objets qu'elle a trouvés à l'intérieur. Les gens peuvent dire des choses. Peut-être. Moi, je me dis toujours, ceux qui osent avec une décoïde, par exemple, que tu as des difficultés dans ta famille au progrès à rater et tout ça, que tu entends que ta sœur n'a sac naé, bah kuti, bah bilamba rouge, bah kangi, bah masala sogia soso sogia nini, il y a pas lieu de se poser des questions. Peut-être il y a quelqu'un qui souffre quelque part, il y a acte, il y a la dame. Je n'affirme rien, mais je réfléchis. Il y a quelqu'un peut-être qui est enchaîné quelque part suite grâce à bas succès au de oiseau ça là. Ici, il y a lieu de se poser des bonnes questions au lieu de tomber toujours dans des émotions. Moi, je pense que si ce n'est que pour la tenue, je chute par là rapidement. Si ce n'est que pour la tenue, elle peut s'en procurer une autre. Mais le vrai problème est ailleurs, à mon sens. Merci. C'est ça. Maman Grâce. Oui, j'écoute. Je vais profiter qu'à moi 2 secondes. Maman Grâce. Teni na ye nde yango mutepesa ye makambo aza nango lelo. Pourquoi bino bato tosambelaka biso bato tosambelaka tozobosa na nzambe na kati nango pourquoi? Nzamba pesaka nyonso. Mama Zela pardon. Dona yo etikali dona o nzamba apesi yo ata basali nini dona erotika. Zela mama. Bato misu bazomona biso le roi maboma toye kosala ba théâtre to tozobamba ida mabanga. Bato bo profiter qui koyoka Aïda te, je pense bo tapoter bo partager, bo benga bato su bazo ba ngi ba yoka Aïda ninga zo lela. Ba propos Aïda lobi nini, azo déclarer nini. Elamba Aïda c'est bon, ils eloko na ye métier na ye. Wana tozo bo yango te. A côté yango même atana misé, ils a problème te. Mais comme ati vina ngezali eza danger ni la. Toyoka ngana boy koloba makambo mingi. Toyoka. L'amour, c'est ça qui n'a rien à jouer en amour, et qui n'a pas de tournage. Il y a peut-être là, on a Brazzaville, et puis il y a bossé là, on a Brazza, puis il y a bossé là, on a pas taxi. Parce que tout le monde s'est bloqué, il y a bossé là qui sac, il y a bien la beach, pas bien santé. Ceux qui ont chauffeur, et que ça qui est calé dans mon tout cas, s'il vous plaît. Si on monte ça qui moko boye bi moko la motiza bateni na ngezelo ko mfuto awe bateni na Brazzaville ou bien la beach la biflakine pardon s'il vous plaît. Ils ont la carte sur bouger ça pour habiter mais là pour ça je te la sac il faut la choix parce que là il y a pas moi qui n'a joué. Il faut la luka surtout ma kitch là. S'il vous plaît pardon so beaucoup de la sac moi à faire. Ils ont comme à l'école. Botala na kati bomona bateni nanga. Pardon. La famille. Wane katani bozela muke. Na mosi saki na wane katani. Bozela muke. Mususu zawa. Ifana na wote saki. Nazo tagi saki pardon s'il vous plaît, oui dis pardon. Na wote saki na ina. La vidéo
biso moi va chauffeur ou bien moi biso ou tu te combien il va chauffeur pardon moi dinga pardon s'il vous plaît là la pose ça pardon pardon Boze ya muke eza ba décision Aïda, si vous voulez la tenir à jouer, si vous voulez la tenir à jouer, c'est que vous travaillez à vous. Bonsoir à tous. oyo alokota ki ye En fait, au moment où il y a le bâti, on a plus raison. Actuellement, moi je suis à Brazzaville. Ça, Aïda Zoluka, c'est ce qui peut se malover. Ça, c'est Zoluka. Ils ont ma beaucoup en Amérique. Vous savez quoi? Il y a des gens qui ont tassé. Quand frère Nangam dans les matchs pour Aïda n'a tassé. Si là, ça des vidéos, là, nous avons fait une idée. Là, nous avons dit à vous, on va rencontrer la tête de Congolais. Mais, Léo a dit qu'on a eu au Loba. Ça qui va nous causer un beaucoup en Amérique. Mais les choses sont graves. Ça qui va Aïda Zoluka, il ne faut pas que ça t'accompagne ici. Il ne faut pas que vous voyez la canavie. Je vais dans mon malem de Rokuma, mais si la nelle le babelo qui est dans la carte, c'est ça qui va là. N'a pas été s'occuper, nous comme ça, ma vie, ce qui ne s'est passé, je ne sais pas. N'a pas si vraiment m'a dit raison pour les chapeaux. Les gens qui sont dans la carte, c'est ça qui a été ici. On a vraiment, et comme on l'a, vous excusez-moi, n'a pas encore le bord. Pour ça, le lobby, je ne sais pas. Il faut la le bacac. Parce que si on a bien la bombe, nous avons comprendre que on est à Pananga ou bien quoi, ce qu'on a Aïda, ce qu'on a besoin qu'on a dit, on a eu, ils a Pananga. Mais nous avons le bacac à l'eau, nous avons cassé ça qui va, nous avons dit, et là-bas, moi, rouge, lingi, côté, la casse à masquer. Donc, en fait, moi, presque, ça fait fan, là. Et bien là-bas, et nous, quand tu t'es, moi, rouge, je vais continuer à casser à masquer, presque, ça fait fan, là. Deuxièmement, là, comme on a, lisala moko boye lisala ngo za ya pembe mais azoyi batiza ya soso de ya nyama eza vraiment lisala mo munene mulayi mais soki ya endo kwa je ne sais pas et mais pour mon na ba préservatif ou excusez nga na maloba mais ce que l'ingi aux biloko na yo c'est comme être très important pour la façon dont les lawana ça veut dire ça très important contacter en privé ou aux biloko na yo pour cela à la niaque merci. bon eza ebele na luka mosusu bon mama sisa mama kabola maloba Allô? oui nani Mama grâce à Sisa Kité. Attends na 2 minutes. Grâce à Sisa Kité. C'est bon. Bon, nayoki ndenge Aïda bon azo se lamenter pour na biloko na ye. Azo se lamenter pour na biloko na ye nga nazo na ngompe kama bete za biloko na ye azo se lamenter. Siko nazonge nanu mwasi oyo a retrouver biloko. Ye ake fungula sac pourquoi? Et c'est ça qui sac na ye. Hein? Ce qui c'est vrai Aïda azana ba kisi. Ce qui a foué dans le moment où a foué qui sac à Aïda ce qui est l'eau comme beto a comme qui aveugle. Siko anga qui est comme un problème. Ça c'est la curiosité qui tue. Les gens ne savent pas respecter les choses des autres. Hein? Elle n'avait pas le droit d'ouvrir ce sac-là. Fallait voir qu'à sac on a poste à police à qui pèse sac à mutabungi si yango à qui c'était à la personne à qui des droits y a kofungula sac wana et non elle. Eza ma bepe nenga fungoli sac wana. Si moi j'étais à sa place nenga fungwa sac wana nenga na zo sac abatwe na kenango na la police na ki ko pesa so ikuna ba ke fungola na autorité à l'état a fungola mais moi personnellement non fungola parce que ceux qui baki ces zakuna et que eloko mabe comme l'éto a commis avec le poids moni blo ba mona raté anya ke so ko le kan internet le babo Aïda bominga Aïda salinga bo mais non ezala raté biso communauté congolais photos na ba limite à un moment. Hein? Et l'eau comme bien besoin loba awa mute mon c'est l'eau zolela et l'eau qu'on a mais pourquoi il faut aller ouvrir et l'eau comme nous besoin prétendre suspect pourquoi il faut aller ouvrir ça hein bon monte que tous ça juste été biso ba congolais air moko à un moment donné mutabung c'est l'eau oyo
eza tozoloba ke eza na bondoki ekoki ozala na bakisi boye mpo na nini kokende kofungola eloko ya ndenge wana koke tala ntina kati ya sapate koke trouve biloko oyo atrouve wana. Moi je trouve ça vraiment aberrant. Pardon? Bokopianga mention te parce que makambo zoloba mama est-ce que oyoki oyo Aïda emoka lobi abi soki bofongoli saki wana bokomona teni nanga bozoluka eloko so boluka eloko so bafongolaki te baomona ndeni keza saki bamona ndeni imagine bamona ndeni kezaki Aïda Maman grâce Aïda ye moko apesaki déjà autorisation ke bafongola saki na ye fongola yoka makambo mutazoloba tina suka ye moko apesaki autorisation bafongola ya fongoli tanga moni toboyi te curiosité ezalaka biso nyonso tolokota pe biloko balokota pe biloko na biso et mutu nyonso alokota eloko afongolaka toujours par curiosité et puis aza na azwaki yango na motema mabe te et puis akoka pe kozwanga ayebisi pe mutu te ke aza biloko Aïda bokokondane te bokondane mpo nani soki azwaki motema mabe te il fallait pas ya koloba biloko akuti na kati Maman, il fallait aluka Aïda. S'il vous plaît, selon la loi, pour confirmer que l'eau est yo, il faut battre la portefeuille. Biso to bungi sa bio. Ne finga la poeta pamba. Battre la identité ya mutu. Identité voilà, eza la carte. Après ba tout ni messieurs, madame. Oh eza yo, oui, eza ngai. Ni nezaki na carte. Oh, est-ce que la monde entière ça ka faire ça ka Aïda wana? Oh, ni nezalaki. Bon ça va la mention. Ezali ya yo. Ouais, mention to que mention. Allez-y. OK. Est-ce que la monde entière ça ka Aïda wana na monde entière ça ka faire ça ka Aïda? Non. Voilà. Non. Et puis tant à remarquer que ça qui na éthique un taxi. Pourquoi pas genre qui na Brazzaville, qui réclame ça qui na Brazzaville, qui réclame le Kinshasa. Fala genre poser qui réclame ça qui na Brazzaville kuna. De non réclamer la Kinshasa, on est réclamé. Et comme elle qui est dans Kinshasa. Et comme elle qui est déjà dans Kinshasa. Ako remarquer. Oui, avec derrière qui. Na bagage na esa qui on est insulté. Parce que bakendaka nzela na chaque fois oui modératrice Kabola Maloba maman modératrice Kabola Maloba pardon na ndenge fia na juste qui na e ata le loro kata poza aller retour parce que na zongi nango rien n'empêche rien n'empêche OK dans ça qui na e ake ce qu'on a confiance sur les akele loro teni final le bise solo maman mention ozoloba question na moto sengi faut rappeler il faut répondre yo après là au kati parce que aux hommes no caractère malobe comme pas poto na poto je pas poto na poto ndi mtaozo maloba après ça non c'est sinon mutebo kati ngandeni osenga ki mention za rende question posée normal pour na kozela maloba na yo oya 5 minutes c'est ça atenge émotion pa nanga non. OK, d'accord, merci. Je ne sais pas ce qui a détaillé qui pour répondre. Papa aimé, je ne sais pas. Continuez. Est-ce que je peux répondre? OK. Mokili mobimba communauté mobimba ebeke Aïda abungisi eloko. Abungisi azolo alobi mutu o amona sak na ye eza biloko boy. Mais on a 1 minute. Merci. OK. Ye amoni yango afungoli a confirmé que eza biloko ya Aïda. Pourquoi elle est passée sur les net pour ganga biloko eza qu'il fallait ka abenga alors Aïda pour Aïda azastar batnos ba yebi compte na ake na privé c'est Aïda na moni sak na yo Aïda yo moko aleki na internet. La réponse doit passer par l'internet. Parce que la dame là dans contact na ye. Aïda yo moko aleki na internet pour réclamer sa histoire pour le pouvoir ndenge ni. Abibole chamata la télévision ata na radio Oui, Zalabana. Voyez pas apeka mutamatala na lingi pa matala na Maman Gracious, au moment que tu veux défendre quelqu'un, oh Yaza même défendeur de thé. Qu'est-ce qui nous prouve que Yaza Yoka maman pour nous que kita maman. Zela. Ah, bolongwana. Yoka mama. Nazo yoka. Yoka imonde ngapesa ki ordre. Yote kisa tunangai na video huyo.
Si vous voyez, chauffeur, ou bien, vous voyez, il y a un chauffeur, pardon, vous aidez, pardon, s'il vous plaît. Non, la possession, pardon. Pardon, pardon. Vous avez un attaché à votre chauffeur et tout parce qu'il y a vos amis. Vous allez approcher un taxi. Pardon, la famille. Pardon. C'est beaucoup les chants à la radio. Vous avez photo dans le chat. Ok. Nayo, il y a grâce à Moni. Ok, maman. Ok. Nayo, qui brasse. yo mo alingi na envie na ezala étalé. Ye mo alingi vie na étalé parce que moi là non na fait bon. Ye mo alingi vie na étalé alors. Bas baloba makambo na be émotion ça ko raisonner yango na vie na bango ezaka exposer mokili mobile. ezalaka moi ce qui tala bango koki baperdaka oui je vous dis vrai baperdaka comme ça buzoba batie sujet moko olingana no o défendre te to o intervenir te yo kana sujet balobeli nini eza nini likamango ezaki ndenge nini après ntango okota lela moko oko défendre bien. Aïda, elle peut venir même pleurer ici. Mais elle connaît, c'est pas pour moi quand même, toi inquiété dans 4 ans. Il peut beaucoup faire comme boy, puis nous aux autres là. Ne va mona et wanande. Elle comprend loco. Alors que maman, je peux mourir pour ça. Je peux dire, mais non, au pays qui sait, n'engage pas à netto ça là. Il y a que pexer que tira ou le la pona biloko wana. Au moins que ça ne m'a pas mon souffle. C'est ça. Papa poto. Poto na poto zoma loba. Poto na poto sur la. Bonjour la grande famille. Bonjour papa, bonjour. Nako choqué moi un peu babi. Premièrement, la fille oyo alobi ke yem tazi biloko ya Aïda aza lokuta zo luka bez. Ah. So mutu oyo azo ozane loko ya mutu oyo mutu abandaki koluka. Et puis yemoko Aïda apesi permission ba fongola sac. Tango ozue loko ango okoleka nango kande ko sala live olaki. Kala penda kecho papa kecho zata même pas ta 5000 fana gambela. To lukelo mo te mama pesa ngata na loba. Okoleka na sac wana tango sala live ke Aïda ngam na juste aza na sac na yo okolakisa sac yango yo eza sac no zepa nanga komelanga na privé to solola. Premièrement, la fille c'est une menteuse na qualifié bongo. Deuxièmement, na kepa bande kona biso communauté congolaise. Communauté congolaise baza soki azwi likambo ya mutu abandi komata nango na panel on dirait ya sala masumu. Kokende ko simba to pe to chaka kaneti Aïda kende ko simba kisi asunga ka famille na asunga mama na. Mais eza na combien de filles au basi au ba matana ba panel wana balongola bazene. Vous pensez que kisi Aïda na kolongola bango bazene ba boma batu eleki Aïda eleki yango te botika ko juger eloko oyo boza na éclaircissement na ngote. Qu'est-ce que qui nous dit que eloko ni neso la kisate ke Aïda pe azana benemi ponde batunakana bazakana benemi na bango. Aroza pe nenemi na yemoko azoluka peut-être azwa biloko na ye asala ye pe mabe. Avant ko juger batu bo luka boye bana likambo za ndenge ni. Eno komata na ba panel bo bana komata na ba panel bo bana ko loba na sa émotion lokola bino boyebi ko loba. Non, c'est pas du tout bien. En tout cas, moi je suis contre ba Congolais au nyonso bazuya komata na ba panel pour dire de n'importe quoi que c'est qu'Aïda simbi kisi et comité na na suka et comité na suka ba pasteur na bino ba ke simba ba kisi na ba Benin na ba Nigeria kuna mais bozo ki ndaka na église na ba après OK pe l'église a choma beaucoup bozo za bénédiction te bo juger mutu te bo tika ya zoluka bilamba na ye soki mama Davino on a ka ki poser une question moko awa téléphone soki so bunta bunsi téléphone. Jamais mutakenda epanganga azi ebise ke soki olingo boma exemple papa aimé yelanga téléphone na ye ezalaka te bakosenga yo toujours elamba na ye elamba eza bomo ya mutu botika ko juger batu ndenge bino bozomona makambu il faut bo juger po bilamba na ye bungi eze loko ne yanzo ngana bungisa boti na ngai to banda kutana na obeta bale na bungisa ka boti na ngai
Vous ne savez pas combien je plairais pour la bottine wana. Na lela pour la bottine wana parce que eza mundu ki nanga ya musala. Eza ndenge mona soda soki soda bungisi mundu ki. Bah il faut pas kangaye. Et maman Davino. Kanga micro pardon. Soki soda bungisi mundu ki aza na droit ya kosibir ya kokota prison. Ceux qui jouent à Boumsi Botine, ils ont le droit à couler la botine parce que à travers botine, ils ont récupéré au salaire. Nani si quoi cause à idée que tam sous une ngazole là les gens tout tam sous abeta na bagazon que yon des arbres ceux qui na zui et lamba na yon na salo mabe. Pour partout na mokili tozo vivre toza na benemi. Il suffit qu'à cause à na cité ennemi à kobima. Un petit gars juger. En tout cas, on a contre Batunyoso. Ma sœur Aïda, eza eloko na yo, ceux qui est monani qui ende zoya. Mais ceux qui osent un problème, on s'adresser na ba réseaux sociaux. Pour na ba réseaux sociaux yo ba te belé mitu na bango sala soubienté. Yaka s'adresser na ndenge ya normal ke bandeko na bungisi sak nanga ou na eza na biloko nanga msala ou na salelaka ou ya komonela yango. Abenga ngai to akomela na privé comme ça to kutana si il faut même na pese quelque chose na kopesa mais na limite que mutu moko ache ba kisi na na kata sac et puis a autoriser que ba fongola sac na ye ba komona bilamba na ya sela msale zako en tout cas nazolo ba na peuple congolais kaka oyo bazo meka ko condamner ko memaye na bandenga ba kisi en tout cas pardon botika ce n'est pas bien pozo eza ko bebisa pe image ya ba artiste na en tout cas na suka wana. Merci beaucoup. Merci papa Poto. Merci. Mais yeba ke papa muta juger mutazate parce que muta nzamba mutazate. Mais to sande ba analyse à propos ya ba parole ya yemoko anani Aïda. Alors to koki jamais ko juger yendenga zawana parce que ça maître ya vie na yi. Mais to saka analyse c'est simple parce que ayena on a internet, il faut peut-être le belon selon ndenga yeli yango. Ndeko femme malobe pa na yo. Ngana loba boye na okinde kondenga lobi ke abungisi mutabungisi loko na yako yeko luka etu oui c'est bien bon mais l'autre lobeleza ba propos na ye moko ende ezokangisa ye okobungisa loko mais façon ko réclamer loko na yo esali que obimi coupable ya to lobi face asengeli ba dani ba sac na ye et yango se prouver que parce que on est suspect to suspecter par rapport à bongo parce que mutako bungisa munduki oui munduki yako comparer ça kana munduki te munduki ebiloka l'état munduki bombaka mutu teni yako comparer teni te mutso yibi teni ya mutu akoke ko assassiner nango bato akufi kuna ozo ba teni na ye ate bungi nango akoso mususu ozo mona akoko comparer na teni ba sorate na ba munduki te eza eloko moko te ozo mona zelo moko ta ko comparer bongo te ba papa na ye moko misike biloko na ezaki suspect ce qui net ponanga akende Brazzaville ceux qui le eza mabete ça que ça bete belinga ça qui na mingi donc alinga eloko na mingi Brazzaville za potote Brazzaville za ka awa asumika laisser passer akati sa kikozwa akati sa ki kozwa azongela biso na réseau ce que bon biloko na nga yango na zu yango parce que mutazo déjà amonani voilà Aussi les signes de koto pesa malobe pa mususu parce que ba ministre na yango wana na sisi na nga ya ça va. Merci. Tozo pesa ndeko taki ritak soki ritak. Alaka na micro langa. Rei soki rei. Papa rei soki mama fungola micro. Allo mbote na bino. Mbote papa. Ngai elongo na ina loba boye. Nazo répondre papa outi kolobate mais nazo analyser un peu makambo oye analyser na modèle nae. Vous savez une chose, vie à mutezo appartenir na yemoko. Soko lingo garder makamno yomoko, garder yango yomoko. Mais soko ye nango na réseaux sociaux, c'est que tiango na vitrine batunyo so baya batala batuna prix. Ça c'est la première chose. Il faut savoir une chose, il y a le abungsaki botine na ya regretaki. Pourquoi il y a dans les réseaux sociaux? Quand il y a dans les réseaux sociaux, mutaye ba kite botine na ye parce que akoka yo on peut dans les réseaux sociaux, batonga lo ba pe ke a botine azo lukane ngona eza botine akisi parce que osoma mususu. Ngana ali ngana bungisa na nemo na bungisi des lunettes à dita en or.
femme nanga azarolanda métro achango lokwande to chaka na mutu akimi boenzo kane kwei linete kei ngai na uti kin fatigue ya tongo na che linete wa na chemise ekoya na regreta na yoka pasi mais na kolekana na réseaux sociaux te et c'est na la koyeba mutu koyeba zate et c'est pour cela ce qui muto leki ne loko na réseaux sociaux ndima ke batu ba analyser. Deuxième chose, tant azolo bake batu bazo juger Aïda. Vous savez une chose, biso ba congolais na ibite soto zwaka jugement comment? Jugement est à sentence. Tant que pas juge akoyo kayo na suka fabi miselo mikano nini oyo jugement sengi oyo sala. Mais obiso to sala ka eza analyse. To condamna ka mutu te parce que mutu peut a droit à condamner mutu azate. Mais tout ça analyse par rapport peut-être Aïda soka zaki na conseiller ou bien mutu moko avant ça la live nae a tout là qui même ata mukolo moko alinga ko lakise maloba oya kokai koloba. Ndenge mama uti koloba après. Mais tant ye moko azane be émotion nae aya sali première vidéo. Batu bayoki. Tant ayo sa deuxième vidéo. Batu osani ba mi tourne la question. Pourquoi koloba ko kufa pona elamba? Bison sotozalia. Yoka mama, bamtuku babungi sete bamtusu asomba robe 5 000 €. Ake na fete kangami quelque part et bendani katani. Ese boyoka batwana balela. Akoyoka pasi me ekoleka nango. Bongo yo bilamba oyo toyebite soka zwango wapi oye nango oloba likola bilamba soki emonanite nakoki kokufa. Seke elinge lobake bilamba wana ezana eloko moko na kati. Et puis d'ailleurs photo yeba une chose. Batu mingi ya théâtre nyo sote bamsu baza plus ba sokola bangonaki. Et puis tangu yazo lobake Aïda zwaka mbongo po aider ba parents na ye. Oui d'accord, mutu nyo sotanga asala ka Aïda ba parents ou pas de contredire yete. Mais akoye pe ko aider ba parents au détriment ya batu mususu. Azo sala batu mususu mabe po ya zwaka mbongo ale sa famille. Ndenge to mona batu mususu azwa kisi, azo aider libotane mais azo faire souffrir la mususu ba cousine na ye. Ozomona, 3 et 4e chose. Tant azolo bate fi wana asali live azolo kabez. Vous savez une chose hein, avant peut-être loba, il faut réfléchir d'abord. Hier fi on a ça la base pour nani parce qu'il que batunyo so ba oluke. Tant yo lobi que moi je détiens telle chose ya mutu au mieux exposé parce que ce qui le a Aïda ke et que ya lobi azana ngote. Aïda ko porter plainte. Vous pensez que mutu aya ka sala aventure ka ba tele makaka na téléphone biloko Aïda zoluka ngamuna nango. Et ça preuve quand même. Tout ça va tout autangi, tout va tout faut réfléchir. Et ça c'est que tout ça contre Aïda, et ça vinae a gagné mbo, ta sala succès, et ça bilo quoi ça la rapport na famille. Bangon soit ça théâtre, monter la absombo ngazate. Muna mutu. Mais tant moyen na eloko na yo et permettre batuba analyser. Muta condamné azate. Mutu pe akotinda ina mabeto na malamu azate. Mais biso soki toyoki ke azana ndenga mabe tokoyebisa yeke kime panzambe eloko nini oeza wana muta condamné azate mais ye bango ba yeba ndeni ba otambola bata théâtre ba ne pas ça to mona ki combien bata théâtre ba kufaki et donc ça se passe. Mais aujourd'hui azamo na muke azaso na une vingtaine d'années ozomona azana na moma kamna ko sala tout ça donc mais soka azana vie oyo ndenge ezolobama wana etalié etali motote po balingi via matalana ngana ko bungise loko so na leki na réseaux sociaux te mutaroye ba pété batu musu bazali abimi boy na 25 000 ba yibiye 25 000 $ na maboko maleki ne pas mutute munana oyeba ke mutu azali na mboko mais tant oyo leki ozoluka bilamba oyo bakoyi kotonga ozoluka bilamba oyo couleur oyo emona na kanango ozomona ozoluka soki kecho oyo bakolukila ope kecho wana même ya modem su nakopesa bino pona na chite. Bon, a Ngadiade a changé à combien de tennis depuis Toyebaye. Est-ce que vous avez Ngadiade a déclaré tennis, même ceux qui tenaient un baby, a déclaré tennis pour ba tennis n'est pas scène, à coller à n'importe quel tennis, mais il suffit à salir un modèle naïe, à coller cané, ba ça yuana, ba o mususuana. Ba ça tantôt na biloko na topé ba na biloko te mais tennis au co changer n'engolingi. Jérémy a musuto mona wana a changé eloko likolo a changé l'emso loko moko est-ce qu'il y a un de ce qui le bungi Jérémy ko le kaka lobake na na posa teni na ngaso na moni onte na kufa ye moronde a cheba to pisse à l'oreille ye moko mutu musute na soki wana
En tout cas, merci beaucoup, Papa Ray. Maloba, et pas il y a Ndeko Jean et Johanna. Boité. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.